Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda Nabiso. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour la grande famille. Bonjour Balandinho Soya BBC, bonsoir. Et qu'on dépend de la air beaucoup yamba vidéo na biso na banda kunabino voilà. Bonjour, bonsoir. Shalom famille Libota. Shalom, shalom nabino nyonso. Bonjour le Péchalov, bonjour les Dinachou, bonjour la Chine. J'espère que vous allez bien. Vraiment, Bandekonga Nazung sera toujours ma tonne. La grâce de notre Dieu nous suffit. Parce que sans grâce, sans miséricorde, n'a bon moyen biso. Ils a passé, ils a koufa. Parce que attendez que mon journée à l'élo, ils a juste qu'à mawayan Zambé. Pour ceux qui totali ba o batiki biso, ba o peut-être ba se retrouver qui peut-être on a un accident, on a un cas ébélé, biso tout l'équipe bangon est au mon côté. Comme pour dire que notre appel spécial n'a mis sur un zambété. Alors lorsque tu la mukakabo to moni sous moi, to moni que notre a parmi les vivants, tikato pe sans zambéana merci. On est là vraiment le tomo pour nanga bandeko. Voilà. Famille Libota, shalom, 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 shalom. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, ma kambo Djali. Là, bozo mona artiste nabiso na kombo ya Patrick, artiste comédien. Oyo vraiment nga personnellement na koloba keno na yebi na Belle Vie télévision. Alors, to solamo mouké sur artiste nabiso parce que to yebi keno ba film a tournaka et pas Belle Vie a joué à pe kitoko makasi. Voilà. Alors, je sais que non, il y a d'autres personnes bah ça se pendenge nito qui n'ont une polémique té. Parfois na analyse nanga lorsque na ça a sorti médiatique sur peut-être que le la Belle Vie na loba toujours que non tout le bakaba bien fait à mutu lorsque mutu aza vivant et mabe ya ko loba que non mutu asa tiezo likolo de beaucoup mikolo ba bola munaï non wana ze loko moko ezala vraiment à la ine na biso bato mokini. Alors tout solo là et ça pour la première fois pe na moni sortie médiatique il y a Patrick oyo vraiment à lobby makamoko oye bon na ko lobate que non est blessé nga et touché nga et na sentir ou encore na moni penza que non il est vraiment vrai envers Poutine ou encore Belle Vie Kandi. Alors et là comment on peut remarquer est que artiste Patrick donc il est unique hein namoni il est unique attention total na ba film ndenga jouaka il est vraiment unique pour vraiment na perdre temps et belité na zongila na nubino toyo kanot maloba oyo après na zongila bino famille Libota je crois to utaki kotala to bandaki premier épisode na biso ya film ya mariage triqué hier nazo betango société lobi bo mona ngo kaka ndenge mbilinga biso to yebi déjà ndenge Belle Vie amemara biso. Alors mariage triqué wana to moni déjà papa Serge ninga zawana ye kaka mama na ye na ofungola nyonso touté tozala wana lisusu lelo po na deuxième épisode bomoni déjà rôle ya Léa na nani susu nani komone Aziza ndenge ba memaki papa Serge likolo azobala te c'est-à-dire que no bako triqué nde papa Serge ngana bino to yebité. Alors tozala wana pour la deuxième épisode totala eko suka ko boni awa nazoluba bandeko premier épisode to bandi ango deuxième troisième to konto banda film ni bande lipoto comprendre makambo ko tunanaka ezala te voilà bandeko to landana no maloba oyo comme ça nazo zongela bino bozala wana ebele bo partager bo aimer bandeko lorsque tout ça la ka analyse na biso bo moni que non sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de chaînes où bayaka ko finga Belle Vie bayaka ko loba mabe ya Belle Vie bayaka ko kosa makambo ya Belle Vie bayaka ko kosele makambo bayaka ko salirie. Alors lorsque ça ta na chaîne moko mi balé misato o ezolinga ko protéger Belle Vie dans les bons sens bandeko bo partager kango parce que mabe leki ebele.
Alors, oyo bakolinga ko nani, baolinga ko bao protéger pardon, bazo protéger Belvi, bo partager kango massivement comme ça. Batu mususu ka na musika omona ka ba moyoki ka kuna Belvi boy, ba ini pe Belvi. Pona makambo na ba yoki, mais ça peut vrai. C'est-à-dire que non, lorsque biso tozo ko contredire ango, partagez zala. Partagez zala. Lobi na mona ki na commentaire ceux qui boki na ba commentaire nanga vraiment ndeko na kangi soit ta kombote nzamba pambola yo. On a plus besoin ba témoignage. Nga na pesa témoignage nanga ya koloba ke non nga na kati ya ndako nyonso ba koma kotala Belvi télévision. Voir tina mobali nanga pera ba petit pe akoma na epe kotala. Akuta nga pe na loba ngo chaque jour na ba émission nanga. Ce que kuti nga na sina vandi eloko moko na otate na ima Belvi a koti cité. Bon comprendre. Il y a eu encore une dame abonnée na bisope famille Libota moko lobi ke non. Marraine na ye bakena kotala bango. Tant bake kotala bango balobi ke non bango baza famille bango baza famille Libota. Mais ba parrain marraine baza nani SB. Tango ba komi e pa mwana na bango o ba parrain mariage balobi ke non tshela biso filme ya Mama Loketo. Ya lobi te ndako nangeza ya famille Libota. To bandana nous kasi na théâtre il y a famille Libota après famille Libota ndena ochela bino il y a bino elle avait joué a joué qui na rôle moko donc a joué qui ba le moko ya bien et ba tie film il y a Belvi télévision ba parrain wana oyebi ke no ba parrain na marraine moi sina mobali ba bandi kotala film tina suka ba beta mesa ba changer ba vie ba moni niveau ya réflexion ya ba film ya Belvi. C'est-à-dire que non, des bouches à l'oreille, lorsque tozo ya kakoloba pe bien, et ça la ka bien, parce que batu mususu baza aveuglé. Parce que to ya batu mabe eze belé. Alors lorsque ozo kutana na vidéo moko bo ezo protéger Belvi, ezo loba bien pour na Belvi, bo partager rango pe massivement po to kuna pe ba chaîne o ezo loba mabe pour na Belvi bazo linga nani ya Belvi te avancement ya Belvi te. Vous comprenez? Ba témoignage Jésus belé bandeko. Nazo zo ba appel là ya ba témoignage au sepela. Et ça na jour mo kaka na osa kaka na émission peza ka boye pas. Maintenant mto banda ko témoigner. Vous comprenez bandeko? Alors to landa na nous comme ça nazo zongela bino hein, to landa. Là c'est Patrick to kende. Beau aimer beau partager la grande famille. Bon. Moi Belinda c'est une histoire qui a commencé il y a longtemps. Tout ça on a déjà. Ok. Oui, donc c'est une amie, c'est une sœur, c'est une collègue depuis 2008-9. Et les gens m'a tombolier parce que c'est une femme qui a vraiment du talent. Et ça m'a tombolier. Donc connaissance il y a Patrick na Belvi Kandi. Et ça depuis 2008, depuis 2008-2009. Les autres sont en 2024. C'est-à-dire qu'il a une relation moko ya kala. Vous comprenez, hein? Il y a. Ça parmi les piliers de cinéma de la culture congolaise. Avec elle, je n'ai pas un contrat. On n'a pas signé un contrat avec elle. Mais c'est tellement fort ce lien-là avec elle que je me sens redevable. Je me sens heureux aujourd'hui d'être à ses côtés, d'être la belle vue, la belle Rod, la belle vue TV. Boyoki Bandeko, Patrick alobi ke non, asigna na e contrat te bon na éviter ceux qui belvia a signé ça batu contrat et pour na kutu na ko sepela kutu te banda ko signer ce batu contrat ko batu oyo akolinga ko signer ce contrat bana oyo azo former bana oyo ye moko penza bandi na bango parce que lobi na nani na film oyo ya totala ki lobi ya mariage triqué wana na mona ki jeune fille moko mwana mpe moko fille moko pe asika koti na so ki capture na je crois na ko lance na ko tchaika kande na tchaka ba photo. Bon, bana neza bana o Belvi azo bota, Belvi azo formé. Peut-être bana nande ba ko zo ba contrat. Bon, je sais pas, c'est pas vraiment nécessaire na contrat parce que Congolais atikalika congolais. Bozo landa sko Patrick pona eza contraté mais ba yebana depuis 2008, 2009. Et c'est fait-il que non, relation à bango eza la contrat eza que non, il est plus à l'aise que za la pembeni ya Belvi. Qui peut signer contrat ils allaient peut-être nani il y a 2 ans, il y a 3 ans. 3 ans, ce qui est osa obligé à ça nini, il y a que l'homme qui sous pembeni à Belvité. Alors pour la Patrick, mieux vaut à ta bazana contraté, et ça relation moko boy oye moko se sentir penza
bien pembeni ya belle vie. Bandeko toko sala ba analyse ao. Tokei. Belle vue. Isa na joué na Otebele, na joué na ainsi va la vie avec Mélina, na joué na exaucé des invitations un peu par-ci par-là, mais naza vraiment na kati ya famille Libota, naza vraiment na kati ya belle. On peut se dire qu'elle est là au Patrick, naza famille Libota, naza famille Libota. Tu comprends famille Libota. Bon, yo faut y aller bana na aussi. Famille bana famille Libota. Donc Patrick yé aza famille Libota. Ata bokobenga ye par-ci par-là. Yé aza famille Libota, du moins il assume, hein? Ou encore il a assumé. Hein? Eza ko chama ina munokote, eza ko lobake non naza famille aza na ye famille Libota. Et puis bandeko bozo mona ndenge ya mabete mutu nyonso zalaka mutu nyonso alingaka ko s'exprimer bien na mutu o ayambi bien ou encore na mutu aza à l'aise pembeni ya mutu. Il faut aloba. Bandeko atangai oyo mama BBC na zo sa ba analyse nanga. Plus nalandaka ba film à belle vie, elle m'inspire. Elle m'inspire beaucoup, bandeko. Elle m'inspire beaucoup. Alors, eza juste kaka, ya kolobaki non soko oza pembeni ya belle vie. Essaie de faire quoi? Ya koza la soupe, ya koyiba epe mayeli. Parce qu'elle est donc aza nécessaire koza na pembeni, koza na vie ya mutu. Parce que yo mutu soko vandi pembeni ya belle vie ke bimi ozu eloko te. Oza oluka. Famille, la famille là, tonton Maurice, moi tonton Patrick, parce que moi bon biso nyonso atangai pa Patrick. Atangai na monio na yebi na ngai onde na famille Libota. Nga na monio na famille Libota na chama ina munoko te na flatter te ou encore fanatisme te. Nga na yebi Patrick Oyo na famille Libota ou encore na Belle Vie Télévision. Vous comprendre? Tokende to landaka toujours ba témoignage. On a plus besoin de ba témoignage. Aloba ke loko moko oyo etika kinga makasi to ko mawana. Tokei. Qui aime son travail. La vie aime son travail. Au-delà de tout, nous sommes des êtres humains. Nous avons battu. Mon taureau va être parfait à Zate. La vie a des qualités et des défauts en tant que humain. Mais on n'est pas qualité, nous avons ébélé. Et c'est une femme qui travaille. On peut dire que c'est une femme battante. C'est une femme qui travaille. Capacité, on est à Rosalara en activité. Bozolanda bandeko. Capacité en activité tout le temps. Et puis ça me dit moutounion sur tout. Tout le monde a moussou sur na ke kota la papa, pas ceux qui paps. Ah ouais. En activité toutes les semaines. C'est pas donné à tout le monde. Et quand vous travaillez avec elle, vous sentez que elle a cette chose-là en elle. Bon, voilà. Et la manière de diriger le film, de diriger le tournage, tu sens qu'elle est là. Je vais te raconter une histoire, une anecdote. Où elle ne se sentait pas bien. Mais on était en plein tournage. Tu t'imagines qu'elle devait aller se reposer, mais elle n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ceux qui ont zaté, ils ont coordonné, elle est là, sa direction artistique. Bozolanda bandeko, botala niveau ya o bazoloba. Je crois que ce sont des histoires o nga pena lobaka parce que nga na za na ba tournage té. Mais total aka au moins peut-être OK, donc le total aka ba image muke ya lorsque ba sala ka ba tournage. Na talaka mouvement Belle Vie tout, elle est partout. Akende boyemabe azonga boyemabe ozotala ka azo diriger tout. Oh so ibotali peut-être ata papa Serge okokango te na pire esprit. Ah bandeko makambo eza tondimaka. On n'est pas là pour la futilité. Tondimaka musala ndeko mwasi. Tondima. Sa direction artistique, après sa découpage, elle est là dans tout. Donc c'est quelqu'un à féliciter. Et quand on travaille avec elle, je n'ai jamais vu Béline chercher à laisser quelqu'un. Non. Avant le tournage, elle vous met tous à l'aise. Tous alors. Il n'y a pas de... Elle vient avec elle, elle met tout le monde dans son bain. Vous faites votre prière et vous allez tournage.
Et elle est là, elle vous accompagne dans le tournage. Très bien. Elle vous accompagne. Donc elle est là. Donc je n'ai jamais vu Escaro à léser le tournage. Non. Elle est compréhensive, elle a un grand cœur, elle pousse les gens à faire mieux. Et on est bon comprendre bandeko eloko na lobaka na ba keno Belviet ba film na e atiaka batu pona sentiment te atalaka capacité ya mutu alobi keno eloko na tableau on a répété kango bandeko alors toko c'est ça ka pété toko c'est ça ka pété toko c'est ça ka pété la plupart même si va tourner ailleurs. Mais bandeko boyoki eloko moko alobaki Patrick alobaki eza na ba artiste comédien mususu ba jouaka ailleurs baki ba tourner ailleurs façon ba ko jouer kuna mais lorsque basé pas Belleville c'est tout autre donc différence ezaka ya makasi boyoka comme à l'habitude, déjà, ça Patrick. Mais quand il va Patrick, on est place où on a besoin de tableau, ça la mouille. On réagit mouille. Mais ça l'émotion mouille. Donc ça sera fort. Et quand tu donnes, waouh, ça va. Parce que à ce moment-là, il y a spectatrice, à autant il y a réalisatrice, à autant il y a fanatique. C'est ça. Tu vois. Donc on peut c'est le moins bien et ça donne une ambiance même dans le travail. Bon, quand je suis venu dans Belleville TV, moi je vois tout rapidement les programmes dans le monde du cinéma. Dans le monde du cinéma, film, long métrage, festival et tout. Tout rapidement amour, vrai ou faux, n'a évité mais de l'eau kamaka. Bon, je trouve ça normal. C'est ça normal, tu sais. Boki alobini tango ayaki na Belleville télévision baza batu déjà bayokaka déjà bazoyoka bazoloba Belleville boy wana zana nuna ye pezana na famille libota te ya osala ba musala na ye ailleurs mais bazoyoka yango na yebisi bino bandeko boyebi que sur les réseaux sociaux ya communauté congolaise ezana ba chaîne ebele o balinga koya ba détruire ka Belleville boki ne Patrick alobi eloko moko eza profond abi ke no tango na yaki babengi nga na Belleville télévision na yokaka déjà koyoko alobi ayokaka ezani ba insulte ba makambo ebele o balobaka pona Belleville et tout mais apesaki chance kaka aya kokota amona ngo à vivre ngo life malheureusement siko pourquoi pas ba émission ya boye ko sa nini ko tindela ko partager ngo massivement. Comme à l'habitude, déjà, je suis arrivé à une conclusion dans la vie, par expérience peut-être, avec mon jeune âge. J'ai compris que tout ce que nous faisons dans la vie, tout ce que nous faisons, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Yes. Il y aura aussi des gens pour apprécier. Yes. Les gens peuvent vous apprécier par rapport à ce que vous faites. Les gens peuvent aussi vous critiquer. Libre à eux. Yes. Libre à eux d'émettre des avis positifs ou négatifs sur une personne. Il y a des gens qui apprécient les jeux. Il y a des gens qui n'apprécient pas. C'est normal. Quand tu es Jésus, pas tout ça, pas tout ça, il y a des athées, libre à eux. Donc, si on critiquer, ils ont accès que bateau va critiquer, on a parce qu'on sait quelque chose. Yes. Bateau va apprécier, bateau apprécier aussi ça. Et la vie c'est ça. Il y a de ceux qui vont nous aimer et ceux qui ne vont pas nous aimer. On ne peut pas faire l'unanimité. Quand on la critique, c'est normal. C'est normal, c'est la même chose. Tout le monde normal. Tonton Moïse ne peut pas critiquer. Non, il est fort. Boyoki bandeko, tout le monde normal. Lorsque ba critique ka Belleville to ba ke no eza juste que keto makambo zo sala. C'est ça le Congolais. C'est ça le Congolais. Les commentaires dans les réseaux sociaux maman ba Congolais. Mutema mabe. On soit aligné les caca. On voit ça donc c'est pas étonnant que des gens critiquent Belleville. Et ce qui est bien avec elle, elle n'est pas dans ça. On critique, elle avance. Nalobela kabino mikonyo so abandeko.
ba critique wana soki ezalaki ke Belleville azalaki na somo ya Mama Loketo mbela kanga chaîne na ya Belleville télévision. Ba critique wana soki ezalaki no ba critique moko ebebisaka moral na ye de Belleville avanda na se. Belleville avandi na Mama Loketo ayebi comment est-ce que Mama Loketo a fonctionnaka. Alors babiloko nyonso ne lekaka sur les réseaux sociaux eza ba fitilité ça biloko moko do makele la pamba et pas Belleville. Ba critique nyonso o elekaka siko sur les réseaux sociaux boy makolo pousser nyonso na eza nini. Eza kolinga ko déséquilibré po ba moni déjà loko eza na kati na ye. Bolanda bandeko. Toyoka siko message fort oyo Patrick a lancé pour na Belleville. Maman Belleville, je lui dirais, sois toi. Reste tel que tu es, comme tu l'as toujours été. Donc tu le fais déjà bien, tu réagis bien par rapport à toutes ces critiques, par rapport à tes détracteurs. Donc, et influenceux en rien, échangeons en rien, reste focus. Continue à faire le bien que tu fais, continue à faire ce que tu peux faire dans la mesure de la grâce que Dieu te donne. J'étais avec elle. Je lui ai dit, maman, tu es une bénédiction. Et tu es béni des dieux. Donc je pense à ça. Et je crois que c'est vrai. Donc, maman Belleville, tu es béni des dieux. Continue à faire ce que tu fais. Parce que tu le fais déjà bien. Mais ne te laisse pas toucher ou atteindre par l'eau à Balobara. Donc, Yuzo permet-toi en ces cas. Comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. Donc, ça ne va rien changer en toi. Tu vas rester Belinda Kandi Belleville, la maman de plusieurs et la patronne de plusieurs. La patronne de plusieurs. J'ai toujours été sincère avec tout le monde. J'aime la sincérité, j'aime être vrai. J'aime être vrai. Parce que dans cette émission, pour le faire longtemps, sous 10 ans après, que si je suis faux, 10 ans après, j'ai dit autre chose. Mais si je suis vrai, ça vient de moi. Même à Tasoki, Yezwaï, je dirais les mêmes choses. Donc, Bolandi Bandeko. Bolandi intervention, encore Bolandi, Nani ya Patrick, Oya Lobby pour na Belleville TV, Belleville Kandi plutôt, la patronne à Poutine de l'écriture. Il est vrai. Il est vrai, à Lobby à 10 ans après. Ce qui n'a pas changé, Malobananga Bobi sa émission. C'est-à-dire que non, Batu attaque non, Batu place Batu baza, Batu abebanaka. Makambo ezanga raté. C'est-à-dire que non, ata lelo babebani na Belleville, ce qui a kokende na kwa na ye. Je ne pense pas que non, okende ko loba loba. A regarder kake loko wana. Bola mwana ya Belleville ba noganga na kati na ye puis jamais akoloba ka mabe po na Belleville. Peut-être ce que bolinga boko tse na polémique, a ozongi sabino na émission o bokende kuna. Mais to souhaiter mabete, to souhaiter pe que no e matai kitate. Na lobi yango parce que toza bato mokili. Vous savez bandeko, lobi tango na moni moi jeune fille wana lisusu na Belleville télévision na film o tozotala. Je me suis dit dans le but, vision à Belleville eza nini. Parce que na moni vraiment a komi na ba na komi ko encadrer. Je crois na loba ngo kala. Na loba ke no façon ba artiste belé pe bazo futa pe Belleville mabe. Pour nange kozala souhait peut-être Belleville encadrer ba na moko. Na loba ngo, je crois na loba ngo ata année passée. Na be émission na ngaka to mona ba artiste ba avec na Belleville bien abimi akomi ko finga Belleville akomi boy oh Belleville abimi si pe ba artiste mususu azaki ne artiste mais to ko mona ya ko zo visibilité pas Belleville na yoka passe je crois na salaka analyse wana année passée lobaka po YouTube asaki nga buzoba awa akanga kinga chaîne bandiko 4 mois alongoli singa ba vidéo ebele. Oh, na bana ko sala ka Belleville pe bandeko. Je crois na temps on a eu qui Patrick alobi eloko wana no bi non. Na répéter ngo. Ezaki na bomo ka artiste we pas. Oh Belleville, ezaki na Belleville vandi bien au solo ne bien au lia bien papa au changer les faces. Na sala émission moko na doba ke non. Po na nga kutu na préféré Belleville. Achata confiance na artiste ngo yo te oyo. Parce que bango ne bazo boma bango susu, bazo boma Belleville susu. Koto oke au lobby, koto oke au lobby. Beaucoup soit jamais exemple ya Omar, il y a Gesho, il y a Pierrot parce pour na nini bango to ba matière na bango awate. Donc na loba ku te loko na lobi Belleville pourquoi pas ça na don wana ko former bato. A former bimisa tabano ya mike o batangi na ba efasik oyo ba oluka musala azu bango former bango bimisi bango.
Ceux qui bangonde ba ko signer ta ba contrat na Belleville télévision ba signer. Mais wana biso nyonso ko ça même pas ya ko pata to ko yeba parce que bilili eza. To ko yeba que non moi no abîmé pas nani abîmé pas Belleville. Non hein, qu'on se le dise. Mieux vaut moi na ngota ngba pesi micro aloba. Alobi na bande ko mona ka Belleville na musika et tout na bande ko envier et vu que non makampene batu balobaka tout mais na komi pembeni na moni life boy bande ko ayambinga bien et tout et maman merci pour na oyambinga et bien reste toi. Donc nga kutu ne na za boy mama bébé c'est na préféré na nga banana na batang na ba ifasika na ba ye Belleville parce que Belleville déjà za mutu mo déjà talaka déjà esprit à mutu. Oh na obende pembeni na nga to na obenda ye pembeni na nga te vie ya ba déception bila zoa. C'est-à-dire que no banana nyonso to koyeba bango awawa. Botala ka siana na mariage na ye o sa la mobali no ve o latisa ye vraiment bag mais o reconnaître mama na o ya bimiso na musala. Mwana na lelisa ki bato mwana na lelisa ki bato. Et lobi ata Patrick alobi que non na yebisa ki Belleville na lobi que non na mariage ya siana na yebisa que non oza bénédiction ya bato ebele. Boyebi bana na wana bakozwa mabala moko ya propre. Belleville ko banda ko balisa. Parce que bato ba obadota bien eza Belleville c'est une femme boyebo. C'est-à-dire de bano baza pembeni ya Belleville bana bakozwa mabala. Non yebisa bino bokanga maloba nanga. Former bana. Eza to pesa bango ba kombo ba bombo ngo ba otulela kayo. Ba bombo ba komi ba spécialiste ya mbwake la. Eza musala to ekomi nini? Alo bananga bandeko bo partageaka ba émission, bo partageaka bandeko, bo partageaka nani émission ko ya tana muntu oyo azada la mbara de choix na kende wapi na zonga wapi parce que koto ba fingi tellement to ya mafingi ezebele ako ya tana vidéo moko tala Belleville nzoka ndeboye mbala moko. Alors sur moi ça la grande famille beau aimer beau partager les l'autre côté la deuxième épisode na biso ya mariage triqué. Alors tous à la wana ebele comme d'habitude ba partage lobi tango ekoti kaka boye nga moko na kota mbala moko boye na ko leta na ko makana na ko makeno je suis la première to jali bandeko ce qui veut dire le bien proclamer batu oyo ba kota ka ce qui minani film ekoti a proclamer a oyeba o proclamer te donc ba premier ou ba première ba obimata 250 ata 300 na minute. Bozola dans la grande famille. Alors, ezelo komoko ya bien lorsque tous a nombreuses wana pour nous soutenir chaîne Nabiso ya Belleville télévision. Vraiment comme on appelle Patrick et Kobima koloba o ezana kati na ye au sentir que non. Voilà la grande famille, je crois to komi na suka ya analyse Nabiso Bolandi oyo nyonso Patrick alobi sur Poutine. Nazozongi la bino bandeko matière penza eza ya siana mwana muke bozuye bolingi botanda mwana non na oya bandeko matière bo aimer bo partager la grande famille bo aimer bo partager nazo insister lisusu lelo toza na deuxième épisode ya film na biso mariage triqué trick wana bako triqué papa Alain bako triqué papa et papa Serge plutôt bako triqué papa Serge makambo eza bandeko nazozonga lisusu bo matilanga ba j'aime ba focus nazoya matière ya doma zeto tchewana tozu petit siana to tchewana parce que ça devient de trop
Ça devient de trop. Biso ba chroniqueur, ba chroniqueuse, toke nango mabe. Na oya. Ermokoto ka soni na makamususu. Ermokoto ka soni. Bomoni dibala ya c'est qui domazé, na dosé. Na nango na maboko. Mais le quoi ba ke ko toucher siana. Moi na mukie o bolingi bo comparer libala na ena ya domazé. Congolais, je viens, j'arrive. Nga kutu na fingate, nga na kandi ko recadrer, na ozong sabino na nzela. J'arrive. La grande famille beau aimer beau partager, beau permettre nga non na kenango na bongo. Beau permettre nga dans au moins 30 minutes, 35 minutes, na fongola un bouquet comme ça, to réfléchir ensemble. Alors je vous aime bien. Bisous, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.